Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité Magiese, yene stress. Vraiment, mikona biso ya VMAC TV, lelo ekoti na mabele ya sapo. Toza awa to ekokuta na l'homme de Dieu, Mosali na Nzambe, le prophète Kwanzambi. Soki toye seke na makambo tokoki koloba. Lelo sur tous les 5 continents, ba ko comprendre le prophète Kwanzambi azanani. Sans plus tarder, maman vérité alobaka. Soka bandol ba robosa na kazana invité ne sur place. Et nazo présenter invité nanga ya après-midi ya lelo, Sharon prophète. Shalom maman Makese. Ah, na sepelo mono, obi na mona okana ba publication, na mona okana ba action salaka, mais gloire au Seigneur, lelo to vandino esika moko. Merci beaucoup. Bonika santé à prophète Kwanzambi. Nangolu ya Nzambe vraiment santé ça très bien. Amen. Vraiment na komisi Nzambe na boye na bino na esika, na yebi ke za facilité mais za ki déjà proclamer ou l'éternité. Amen. Et lo Nzamba ko kisigara to kutana bino lisusu. Oko le katata na bilamba na mataba te. Vraiment. Surtout na bana o bazoya lelo, tata za tata, akotika la tata. Amen. Et ça conseil na yena pesa na ba collègue ba sali nzambe. Tata za la kizengi, azala zoba, tata olza na connaissance collégiale mais za tata. Aza tata. Vraiment na kozala tout droit, même na bandeko na ngoto bimina ba église moko. Donc ceux qui va réparer vraiment un instrument de guerre. Donc va préparer même minduki na bango contre na préparer minduki contre bango. Pourquoi pour regarder bango ba zonga na sama pour la tata, c'est ça. Donc pour moi na église bo église ba teke na komi ko na tata na ngai. Non. Moutoua Yamba Kinga vraiment est un prophète André Nginamao. C'est un papa pour moi. Yé Mouta Yamba Kinga na Congo. Na banda ikaka ko ndenge zalaka mo ba modération tout ça mais na mbanza Congo dès temps on a une église ya sans pressé. Sans pressé ya mbingai. Alors série wana ba fungula kisu série limoko na mfumu. De na salvation wana na travaillé wana une année nzambe ya kozwa molimo ya pasteur Raymond liwa moko terrible papa kufa na chair en pleine prédication après kufa na fandi 9 mois na uti l'idée donc père azongi singa sous des zéros na yeko comprendre loko moko ta na fandi anyokola kinga te malingaki nazwa nde semence na yesi koyo donc afandi singa 9 mois les jours azopesa nga na teya il faut moi si na ye muta lobela ye oh là là nini mwana mutu mwana ka ba photo na ye moni ba plaire mwana obo magazi ya mwana toka moi batoyo bakokate pour mi balé ko baleki abakini bango donc première difficulté okutama nango après avoir ko bimisa ba effort poto mais ko planning place oyo to babandi bakota na biso biloko vraiment ezalaki bakomoko ya pasi oyebi déjà ko bimisa bon ba faut somber instrument après avoir babinengo lisusu ezalaki bakomoko ya pasi et ya pasi koleka ezalaka moment on a bomisaki papa na ngai Vérité Magiese, yene femme africaine. Vérité Magiese, yene maman sociale. Vérité Magiese, yene strelangola. Vérité Magiese. Paul Sensa. Ya, boa tarde papa. Ya, boa tarde. Ya, nga maman Vérité Magiese, naza journaliste. Naina kuta na prophète. Vous avez un rendez-vous na ye? Oui, tout seul de à peine même à Ibisinga na ya. Ah, merci papa. Magiese uma estrela, estrela que brilha pra Angola, estrela que nós queremos. Vérité Magiese, LMS Production. Vérité Magiese, yene fama.
Ah, ok. Bien. Merci, papa. Ah, en fait. Voilà, maman. Papa, bonne tarde. Bonne tarde, Boni. Qui vient vraiment à la classe. C'était nous vraiment là. Na bungi kutu moi on a quitté pas docteur Noé Francisco na tuni ka donc esprit on va qui start à partir là na tuni papa moko na zo tumba adendo abikota ka vraiment tu es bien en combo na amen merci beaucoup présence na zali pamboli pona biso amen amen ok na ye po to solo lande na baki na pa il faut na to solo là ok musa na biso péché na biso ya VMAC TV ezawana ka pona ko luka bantoma basali na nzambe o ezana makambo bele o esengi bino boloba bopesa lumière bopesa éclaircissement yango na raison na elia merci beaucoup to yambi bino maboko ofungwama merci papa bandi to banso poto so biso liba ah merci beaucoup papa Shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Batunyon soyo to mesana peto lingaka. Ogumba mela notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, les rejetons et la postérité de David, le tout est possible. Nzamba makokinyo son nzamba solo pe abomoy. Et sans oublier à tozana kati Angola, salutation à biso eza bondia. Bo attarde, bonoite, et zo dépendre Nathan Oyo, Boko Landela, Maman Vérité, Makiese Niki, la polyvalente autrement dit 4 fois. Maman, par la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Mikona Biso ya VMAC TV, Lelo et Kotina Mabele ya Sapo. Toza awa toyeko kutana l'homme de Dieu, Mosali Nzambe, le prophète Kwanzambi. Soki toye seke zana makambo tokoki koloba si je na biso tokolobela lelo tokolinga toyeba où sont les vrais choix de Dieu, où sont les appelés, où sont les élus de l'Éternel Dieu des armées. Palobin kolo abengaka, kolo aponaka, pe kolo atindaka. Siko toko solo la awa elongona mosali na Nzambe toyeba ko différencier mosali na Nzambe c'est la biso moi différence ya ba appelé ba elina ba choix ya Nzambe. Mais le quoi est premier jour au tokuté na mosali na Nzambe bon mon atam suma so na biso ekende sur les découvertes ya mosali na Nzambe le prophète Kwanzambi lelo sur tous les 5 continents ba ko comprendre le prophète Kwanzambi azanani sans plus tarder maman vérité alobaka soka bandol ba ko bosana kazana invité ne sur place na zo profiter ko dédier pour saluer ba papa nangai, ba papa ya maman vérité Makiese, je salue mon papa l'apôtre Boeni Chiku et sans oublier mon papa Niati Omer Matona, ba papa o babandi nanga na néant, ba komi nanga on a komi lelo et puis na bo sanité ko saluer le docteur Noé Francisco et sans oublier le prophète Joël Ngoma Zola Bankundi. Na lobi Bankundi poza ki fona tsango pe na tonalité ya Kikongo. Je salue à passant mon papa le bishop Johannes Diego Bedel Lukau en direct de Belgique. Sans plus tarder, nasi ma caméra Josué au copain de la biso image n'a présenté invité nanga il y a après-midi ya lelo. Et nazo présenté invité nanga il y a après-midi ya lelo. Shalom prophète. Shalom maman Makiese. Ah, na sepelo mono, webi na mona okana ba publication, na mona okana ba action salaka, mais gloire au Seigneur, lelo to vandino esika moko. Merci beaucoup. Bonika santé à prophète Kwanzambi. Nangolu ya Nzambe vraiment santé ça très bien. Amen. Vraiment na komisi Nzambe na boye na bino na esika, na yebi ke za facilité mais za ki déjà proclamer au l'éternité. Amen. Et lo Nzamba ko kisigara to kutana bino lisusu. Amen. Sepeli mingi lelo ko yambangai na émission munene oyo ezotalema na monde entier. Vraiment et sali biso plaisir à trop donc Nzambe azolokumu. Amen. Merci beaucoup pour la présence bino. Merci beaucoup prophète Kwanzambi oza visionnaire ya église comme ya église. Oui prophète Kwanzambi aza visionnaire ya église
ambassade des miracles. Ok, l'ambassade des miracles. Oui, oui, ambassade des miracles en français, oui. Ambassade des miracles en portugais. Ok. Nangolu Nzambe, toza awa na sapu, et ils appellent à moi différents sites ba congrégation, na Abita tozali, pe na Cidade, côté Boa Vista, moko soza libanda ya province, et libanda ya Luanda, na Cabinda. Ok. Donc, ambassade des miracles, ils awana na ba différents CDG à Luanda et puis na moka province déjà Angola na cabine de Sigab Misal les Salem. OK, merci beaucoup prophète Kwanzambi. Prophète Kwanzambi to linga na micro na biso ya VMAC TV bato bazolanda biso ba découvrir prophète Kwanzambi. Prophète Kwanzambi azanani pe auti wapi. OK, merci beaucoup. Question qui toko makasi. Prophète Kwanzambi aza mwana ya musuni premièrement oyo papa pe mama baboti ngai oui que ba milimo na bango pe mana kimia papa Domingo Kwanzambi et puis mama Micheline Menayami okay. Bango baza ba parents baboti ngai prophète Kwanzambi babotami na libota ya 6 enfants oyo naza mwana liboso okay. Na ngolu ya Nzambe ba parents nanga ba boti biso pe balakisi biso nzela ya Nzambe. Amen. Vraiment sur le plan physique ou sur le plan charnel, en fait Kwanzambi aza mwana oyo abotami na famille chrétienne. OK. Bongo na ngolu ya Nzambe, Nzambe ko benga biso po to sa ele na kata musala na ye. OK, merci beaucoup prophète Nzamba bengi yo na aneni ni na église nini pe zalaki na mboka nini na pays nini Angola, Congo. Merci beaucoup. Prophète Kwanzambi Nzamba bengi na Kinshasa. Oui. Naza baptisé na 2003. OK. Na église CBFC Lisala. OK. Et sika puis papa nanga bande ko yemba na choral homme. Nde sika o nazaki baptisé le 25 décembre 2003 na Kinshasa na CBFC Lisala na Kasavubu. OK. Et sika puis prophète yaki baptisé pe na yambaki serola mokonzi pe mobiki si après baptême nde na kotaki na groupe ya flûte na komia kosala Nzambe lokola flûtiste ti un temps nde nkolo asali biso ngolo o toza lelo. OK, ko bandu kolongwa flûtiste na Kinshasa pa ko za flûtiste na kata service ya Nzambe wano sala isu Nzambe na ba. OK, de 2003 tant on a eu baptême zel wana ko sala Nzambe latinga. Oui. Des fois tant on a gagné mwana muki avant que nazo baptême pour remarquer aux ndoto mais ce que le ndoto wana après mi kolefé salema. OK. Déjà presque na bande de ko benga basini wana mwana ko za musala Nzambe et puis molima mama pe mana kimia mama Micheline nazo yeba na 2001 avant mama kufa les jours moko na poko azobe la bengi biso tofandi wana lobi yo za musala Nzambe. OK. Alobi na leki la ninga bi yo oza la femme d'affaires oza na mbongo ebele. Alobi na troisième abi yo oza la avocat. OK. Soki ya no zu problème en église yo mto banda ko défendre ye. Yo soki problème eza en église yo senga finance yo mto soutenir. Donc ezaki logo la testament ko mama tikela biso et des fois ezalaka parfois na telemi ozosa musala Nzambe moni batu mais maloba soki Matthieu moi passe na motema. Donc déjà ko kola prophète ba signe ezalaki déjà et puis maman ye moko aloba maloba na pona ngai après que zo baptême prophète a komi na koti na groupe flûte na komi ko beta flûte après un temps sengaki que papa azonga na Angola ezaki vers 2008 oui kozonga papa zongi na Angola biso sika to tikala ko yebi papa zate mama zate moi ba décadence wana un peu prophète na ba lokola mutu nyonso esangi ba mema na ba loyenge musu ko yeba pe ba vindenge zalaka vraiment na passaki moment moko difficile jusqu'à ce que naye ko retrouver les sous nzela Nzambe na église CBF église EBMZ wana na Angola na Congo oui. Église EBMZ
na Bumbu na Veni Mayulu et tamba même pas maman Liliane Luntsanda ils église à Molimo donc PV Longo de temps wana na eko kota siko na PV Longo na nzela ya Sœur Melina yem tamema kinga na église wana nde wana sikoyo eza lokola ba iko activer grâce au bon maman ikati na ngai na travailler na BMZ 2 ans nde kolongwa BMZ na eko rejoindre famille Nangola. Ezalaki déjà na 2011. Nde na yaki sikoyo na Angola esika famille zali. Oui, siko Angola bandeli ni tango yeka na Angola apokuti l'église ebele okuti ba Morija et pas apôtre Hippolyte Ndeka okuti ba IPFSA et pas ba pasteur Justin Bibwangu Mulundu na ebite o bandaki mba moko l'église ni na Angola ba yambaki yo. Vraiment, koya nanga na Angola na sieza ki mingi na mbanza Kongo esika pi mboka na biso vraiment ezali biso toza papa za mtambanza Kongo na kwimba na Kiyonza esika pi libota nyonso eza wana nasali 7 ans na mbanza Kongo alors na mbanza Kongo église eyambaki ngai wana tapa jeune lion bon jeune lion baza na pese mbote esika zali l'homme de deux aspects lion et aigle vraiment bango baza na kolo ba vio ba yambaki biso vraiment franchement parlant ba yambaki biso na mbanza mo poto kutaki bango de ba servir nzambe na mabele wana mais muto yambaki nga vraiment eza prophète André Nginamao c'est un papa pour moi ye muto yambaki nga na Congo na bandai kaka ko ndenge zalaka mo ba modération tout ça mais na mbanza Congo de temps na une église ya sans précieux sans pressé ya mbingai alors seri wana bafungula kisu selili moko na mfumu nde biso tokendaki siko na selili wana nde muto ya yambaki azwinga na maboko vraiment de zéro eza prophète André Nginamao ye muto alakisinga comment batangaka même si bible aza vivant aza na mbanza Kongo André Nginamao aza na mbanza Kongo ye muto alakisi modération liboso na Angola ye ezaki na matinal na culte matinal vraiment à chaque temps zo kozala na nga zo ko azo motiver nga ino we bandaka na mama donc mozo banga avant te ya fo ya komela yo mate ya komi mate ya papa je me souviens première prédication na ngai ezalaka un certain mercredi toka na culte moko boye na pourquoi vraiment comme l'anga matin na terre c'est Jérémie chapitre 4 si je ne me trompe pas déjà appelle à Jérémie bloc moko bongo donc papa André Nginamao na pese mbote bisiko zali donc yaza source ya prophète kwanza minangola donc des tawana na mbanza Congo na servi nzambe. Et alors, et l'autre bandero le kelanga à chaque temps nazali bosso na benganga musakoli. Musakoli. Bien sûr na église un peu valongo pe na utaki. Bandero benganga pe musakoli. Siko prophète André avoir vraiment azaki motivateur pour nanga. Prophète musakoli. Mais yo mo pe kati no bandeko ko sentir eloko wana. Oui, na bandeko ko sentir ngo pourquoi nzamba bande kotizenga na mingi na domaine na bandoto vraiment ceux qui ont eu vision moko et qui oyebisi muto mona makambango yango ndezo salima tout comme eko salamela et donc na bande ko sentir ngo déjà que Jésus est un prophète alors esengi pena kutana na prophète pour activer grâce prophétique que zabi katina ngai donc na travailler na ebem na sans presser je crois 2 ans lisusu et puis on a 2 ans wana nzambe kosalanga grâce moko o na mérita ki angote on a grâce na zwaki na longwe na sans précieux na ye na église Salvation wana na banza ko ngopeka et pas ya pasteur Raymond que son âme réponse à paix wana zape papa yamba kingai et lokola distance est comment qui entre place to longwa qui na fumu na buta difficulté à transport ndesira ki skona ko makosambela na
Salvasan. Oui. Dès na Salvasan wana na travaillé wana une année nzambe ko molimo ya pasteur Raymond liwa moko terrible papa kufa na cher en pleine prédication à kufa. Alors après liwa na ye le roi tozala qui ont déjà église mesana ki biso délégation outil Luanda et Yembanza Congo. Nous avons 3 personnes, Ngai, évangéliste, et c'est moi na Bossani, évangéliste, moi je frère Tadé. Alors, cinq basambela pour nabiso, tout travailler en collaboration pour tout continuer œuvre. Mais église est beau. Palobi, il faut musakoli kwanza matika loko la leader nabiso. OK. Donc nde mbala liboso na vie na ngana kamba siko église. Donc banda qui vraiment na Mbanza Congo na bengi pe prophète André aye les jours bazo sambela ponanga yé pa bondeli ponanga et première culte o na zwaki na église Salvation na Mbanza Congo tango na zui leaderance na église prophète André pa yaka sala service peut imposer nga pe le rôle à papa. Alors on a travaillé dans l'église wana je crois ezalaka na vingtaine de personnes. Mais après une année 9 mois tu mon côté des cultes. Oh là là. Nous avons utilisé la grâce prophétique mon côté ezalaka insupportable. Les sika ba jeune lo ba yebanga. OK. Ma docteur Neni, ma pasteur Avelino. Donc nazwaki mbamoko en plein na niveau possession territoire normalement OK tout ni mutu. En fait quand ça va église ça donc ça qui faut ma bongo de na moment wana ça que neko za sikoyo appel ya mon père spirituel yepe aza papa le kinanga le révérend père de Tekadiomona na pesi bambote belé bisika zali travail nanga nzamba ekolobela ye. Et non, il faut prophète Kwanzambi reconnaître le ministère. On a travaillé dans nous consacrer. Vraiment, Ezaki Bongo parcours nangai de Kinshasa Mbanza Congo. Voilà, merci beaucoup. Naba téléspectateurs, naba téléspectatrices, sinon c'est pour ça qu'on a vu ça. Chemin à prophète Kwanzambi vraiment ezamoulaye. Azana origine naie, fondation ezali, source ezali, racine ezamakasi. Yangwanande ezalaki. Parcours naie de zéro à l'héroïne. Pour les lots déjà tout le monde à l'héroïne. Ya merci beaucoup prophète. Si qu'on a quatre Luanda awa, le lopo tout le monde a église monene boye botama e banda inde yene. Ezaki na ndoto na vision na révélation, to conviction na yo moko tel ba capacité on a outi na on Mbanza Congo en tout cas ngape fona na poser pierre quelque part. Merci beaucoup maman Makese. Tango père spirituel nanga benginga lobi mon fils Dieu m'a dit otika place au travail oya Luanda imaginez naza leader place nazo kamba o kamba bana mikete mo kamba plein de o kwenta des cultes donc makambo yo ba passer Avelino yebi na Mbanza Congo pour bango bazala jour to sala cérémonie ya matanga ya pasteur Raymond. Donc, ezaki catastrophe. Wana maman à moment wana na sala na compagnie moko ya super match. Ben compagnie cigarette. Entre temps pasteur mais na sala na compagnie super match. Et ça li que na eu appel ya papa Benginga. Nzambi. Tentation te Nzambi lola. Otik église. Vraiment. Na ya Luanda. Bon, na quoi que na yeka ba consacrer la zongi na lobi nanga Nzamba lobi nanga yé tandanga na Mbanza Congo et si oh là là pour père spirituel Nzamba kamakasi. Donc il y a sa facilité, asa vraiment facilité. Même la famille, parce que papa les qui n'a pas. Donc mutu akokake vraiment zate. Donc kolongwa siko Mbanza Congo na yo qui appelle ya papa na bondeli Nzambe. Alors na mona ki quelques signes. Ce qui n'a que musala oko remarquer mbongo nyonso sali fe bunga. So mbongo ko bunga ezaka mbongo yo zwa ka salaire. Au moins na suka sanza bakatio salaire. Na saluer Didier Vanza mon grand frère yazaki chef na biso na Mbanza wana super match. Alors à chaque critère de salama bon na ko baye na bin o eza ba signe c'est que Nzamba linga na musala ote. Oui. Maman na tiki musala wana na fai na ndako.
na bandi ko bonde ya nzambe nzamba zoloba na ngai vraiment ta na yo sili na mbanza makamutata sala kapela mokozo mona nitiki nzamba lingi yo to nini de to compliqué nga bo eza te l'église bandi donc apona bien na yo ozo mona ke musala wana yo mona mangi ezo produire oh là là ezo produire et na bweki sko koyebisa prophète André pour alingaka linga te na Luanda so papa leki abengi wana zana papa leki na moment wana oui mais encadré nanga prophète André oh wana na yaka nanga Luanda na zonga kasi ko lobi nanga na ya ko siéger awa nzamba lobi na ye moment ezalaki terrible na bondeli nzamba convaincre nga prophète kende Luanda je crois na ya Luanda mama ya eloko te na communauté ya mère na kikuta na papa Mawete Gaston na salon bisika zali et sikoyo dénomination na biso yaki na sous ordre ya papa Moninga papa Moninga yende vraiment mutazaki Moni production voilà donc sika zali ayebi maman azoloba na kepa na yebise papa Moninga vraiment ekosimba susu te na continuer bino po papa benginga papa Moninga lobi non aux églises de zéro mais tu qui va sango na mbanza Congo na préféré aux églises monsieur za na palanka wana na palanka na rua M na rua M oui batongi église makamuta bongi sango lobi kwa nzambi boko travailler ah on a pasteur Charles na lobi na bengi pasteur papa pa itala papa singa so église na palanka lobi nzamba lobi na ngai ko travailler église mon côté na miko contacter bi baninga ya papa na ngai ametala ba na misu lobi no azo freiner yo za na linga wala ko yoka makambu nyonso na bisa yo batu baba lobi senge ba loba wana bona fandi lokola papa na yoki na boya offre église wana imaginez siko na uti leader ya église azo kamba mais père spirituel nga lobi il faut la tester onan oh là là mais place na uti na donc nam na saka ba programme na teyaka na profiter ko saluer peu rapidement frère Toussaint OK pe les prophètes leur konzo bango bazalaki bato tozali na mbanza Congo ba yebi mambo na zoloba na fandi 9 mois na uti leader donc père azongi singa sous des zéros na yeko comprendre loko moko ta na fandi anyokola kinga te malingaki na zonde semence na yesi koyo donc afandi singa 9 mois les jours azopesa nga na teya il faut moi si na ye muta lobela ye oh là là nini mwana mutu mwana ka ba photo na ye moni ba plaire mwana obo magazi ya mwana na teya na culte mat abengi bato bandoka ba culte matinal évangile c'est Christ Luzolo yem taki leader matinal alobi mekana no kwanzambi na culte matinal na yebi pete nzoka bateya ba pesinga zali baso mekanga na leka wana pe na ngolo ya nzambe na teyi bapesi information apai mama kwa nzambi ça va mais wana babenganga mosakoli babenganga mosakoli ça va aya kotanga siko le mercredi moko na poko ye moka fanda ayoki ndesika siko nazwaki accès ya kotravailler et wapi wana na IPPD ya Metanoia Sainte 20V et pas ya révérend et biso tozabana ya révérend quand Salomon Odeka et alors pasteur Pedro za mwana ya docteur Deka songa na za mwana ya pasteur Pedro de na notre traverse qu'on a Sainte 20V le 20 des maman ou eboti église au monde na travailler wana alors c'est que na bimisa oyo nga nazali alors pa ya kondima amoni vrai non na tamwa na zui na oya bimisi c'est que akongo bimisa sko ngai OK akongo bimisa ngai donc nde ya kike to le kana consacration zaki na 2019 le 29 décembre. On a avant Covid-19. Oui, avant Covid, oui. Après consécration de Covid. Donc, avant consécration, tu vois qu'il faut la formation dans il y a pasteur Blaise Mbokele. Pour ça, coordonne à Metanoia.
azo ki terre ko enseigner biso pour biso na metanoia et pas papa de ka consacrer ba prophète to waté ya solo so qui a consacré prophète aux vraiment c'est que au penza convaincre ya su confirmation donc ça vraiment prophète sans quoi rien donc tous qui formation donc dès à ce moment là tous qui c'est quoi valable ya ko le kana na consécration mais nous na kanise ko ko longwa banza kongo ko ya un mois pas ma consécration mais na leka ki na brisement moko ezalaki vraiment terrible et né na ngolu ya Nzambe na travail ki na banza kongo mais awa eza vision moko awa et si quand ozali donc de consécration na 2019 après 2019 ndenge papa benga kanga oui un secteur automatique montagne toujours sambela toujours qui na prophète lor nzamba bandi ko yebisa prophète lor alobananga ke non et na tracé chemin pour na yo OK ezala ke moment moyen na lekisa ponga na kukisa na lobela yo OK et na yebaka na ye na fandisi papa na respect nos na expliquer nga papa wana na yaki na idée na yebisa pe nga bi papa na moni to fungola 20v to fungola donc on travaille dans la communauté voilà mais to fungola mais père azaki sikoyo catégoriquement non qualité ya monenga na mwana mais oui ezalaka des fois zeli moke matarabiso tamusumu damona mabe oui mais oui nzoki nzambe ndo tinda ngona na solipa jamais ko simba te mais ngana zoka nzambe azoyebisanga ke non il faut na sa musala na ye nde komaki na tamoko lokola déjà mo ba groupe de prière là qui pe nazo me ngomba nde église yaki ko banda wana na église ayo bandi na nini to bandaki na 2022 OK 2022 nde to bandi awa ambassade to yaki nanu na montagne tant ko kita to zaka na stade à partir na ngambu kuna de awa vraiment pour ça de 5 ans awa parce que zali na ngolu ya Nzambe malgré ebandeza la kaka matata ngana père ezaki vraiment benda bika aussi mikuna te kwa Nzambe alors tango ya ko confirmer que ezalaki Nzambe mutalobelaki biso pour muta père après consacration na biso muta consacration papa deka a consacrer biso na sous ordre ya papa na biso oui donc nde simanango toye kubima na dans les bons tous appelés très bien nioté azwa ba mamba mema par rébellion et tilele yango s'appelle récite ya musala oyo OK na temps auto sali na ma misala auto sala ezo oyebi mukile golo ba golo ba botale malamu ende wana lobi awa wana ezanga te mais na nyonso wana ezaki respect pe considération à père spirituel na ngai na quoi ko lo pe que papa na ngeza docteur de cas c'est lui qui m'a consacré mais non docteur de cas consacré nga sous ordre ya oui ya za quoi mentor na yo voilà c'est ça donc respect na ngai yango moni so mona musala oyo na ngolo Nzambe toza awa toza na palanka toza na bita pe kabinda merci beaucoup. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Merci à notre papa Koule Lukeba, papa nanga ya tongo, ya lingaso na tangi kombone tongo wanezanga te papa ya tongo. Papa Koule Lukeba en direct de Lubangu, papa au passé ba bon séjour, nabi ke kalato zongo la biso na Luanda. Na saluer Jesus mon papa Miezi Antonio, instrument de guerre, penabo sanité, mon papa Architingi Patricio. 100% Jésus-Christ sans mélange. Batata nanga bambote belé mbutambila machaka de autrement dit cheval. Il y avait pas en direct de France. Merci beaucoup prophète. On a toujours continué na moni di so na biso kitoko. Si on a 5 ans déjà, il y a église na biso bandi a biso ba prophète kwa Nzambe azokamba. Pas difficulté nini o sokuta nango. O peut-être ça des folali na ndako lobi soki na yeba qu'il fallait pas. Wow, vraiment c'est belé, il y a pas mais Nzambe za malam. Oui. Et première difficulté tokutama nango awa tolala na ngau nazalaka te nalalaka ni nanda et ba bandi bakotawa. Oh,
babandi bakoti première fois baye bamema biso instrument nyonso. Oh là là. Wana nako banda. Bamema instrument ekei. Muta banda olala te. Bakuta bato. Maman. Donc bakuta wana tozana en pleine construction tozotonga. Loko les akina no moi ina servi na teso bakota la kandenge nini bakota wa bakanga bango nyonso minoko tout ça. Bamema biloko bakenda ngo bayaka na mutuka. Oh Jésus. Donc ofandi yo moko lobi osali nini lisumu nini nzambe wana makanisi ezokenika fozaka batindi bango bataketo moi ete kaka aux environs na lokoto oyo balobaka ke baumela te avant biso tozwa awa deux pasteurs baleka awa moko azwa mbaso alobi moko abandi kaka église asundula kima ya kokuta place au siège ya babandi ntango tozosala limpeza tozokata matiti papa tomona donc pena boyete soko moni ba image muta inaugura place oyo na profiter soko saluer prophète Joël Ngoma. Donc premier pasteur oya niata makolo awa prophète Joël Ngoma na suka wana barato suli sande nzola bankundi prophète majeur prophète majeur père de toute génération donc ye mutu asambela na sika oyo to premier ki to salaka na boye alors bitanga kota mi kwanza mi pona nini prophète Joël ye binga bipi mbanza kongo na matanga passer mo pe azalaka abino ozoboma vision mwana fo bosambela ndenga boye wana awo nyonso za vide lokote zamba badiaka benza ba papa wana bayebi banyokwa mi makasi bango ba okata matiti na papa na ngai avant kufa papa Domingo bango batonga ba miro oyo donc tokuta zamba sko bazo kamwa batoyo bakokate pour mi balé ku baleki abakini bango donc première difficulté okuta mana après avoir ko bimisa ba effort poto meka ko planning place oyo to babandi bakota ba biso biloko personnellement mbala moko te ya mi balé ba ya lisusu bakuta kaka bato na retraite donc bakota sur ya mi balé zala ke tango ba ye na minduki prophète azawapi mama o donc maman nasolo badia ke Benjamin zawana yebi pourtant nous faut ce prophète prophète azata lalaki na ndako ale na ndako ça va bazui mwana moka mukie mwana jeunesse bakefa nte quelque part wana batie mu fala mon Dieu prophète était onde non prophète nuta na kana susu wana ba memba sende memba ka ba téléphone oh Seigneur bango nyonso bazi ba téléphone bakenango vraiment ezalaki bakumoko ya pasi oyebi déjà kobimisa mbongo bafo sombe instrument après avoir babinengo lisusu ezalaki bakumoko ya pasi ya pasi koleka ezalaka moment on abumisaki papa na ngai ye na église ezalaki mwana père biologique papa kwa Nzambe Domingo na église alaki mwana mais na musuni papa donc moment ya pasi au vraiment tikaka nga même si na ba regret soki na zolo belango isa ko kende na ye le 23 septembre ya 2024 akala mingi te 2024 donc yangwana vraiment kolo azoloko mo makamso ezarozo quand donc ngapena koti na kata réalité on a bimika sikoto prophète abiyangwana na sentinga pena bimé OK merci beaucoup prophète na moni oza trop jeune siko musala nzambe na yo kapena ba pasteur musu bazana expérience ba uti musika na nzambe na musalo na yo ka pasteur moko aloba un jour alors on na kata plateau boy to za une émission comme si azui moi régler moko abi mama qui essaie soki nzamba bandeli mokili abi na ngana za pasteur na olinga shooter madame na sa ta bilanga na lo na café oye umela kapo bota na za na patience ozelango mais musala nzamba za na ba difficulté makasi ba pasteur to mona kapasi to souffra ka polia ozo dépendre na église mambe belé surtout que yoza jeune penza ozana no et c'est la kondeni kozala musala nzamba et arriver peut qu'un jour pour regretter. Oui, wana ezanga kate
kozananga musala nzambe oto lobelo komoko na terme na biso ba ponami ya nzambe ngai na mikoti sa te me nzambe apona ngai o soki ezalaki que nzambe ayebaki nga te parfois tokutani pete oye kotala nga pete toza pete alors ba difficulté to ba regret na kibo jeunesse na ngai eza ya mingi biso place na uti et pas ya papa nanga tondo be nango Ligue des Champions. Imaginez wana nazo kambaté mais tous les bon nakolo ba tout le temps mais et bela ba serviteur ba lega na église wana ba bima na ba dégâts. Na ba bima na ba dégâts. Parfois na za moko ya ba prophète oyo ke na bimi na église sans scandale. OK. Sans scandale que non sala ki boye nazo suspension mbala moko pona maïcha bato ngomba sana visa spirituel banda na pe donc ba makamso kuta maranango mama ofandi vraiment boye olobi mai na makile zo sala mais otalika pona bolamu ya bato moko bandimaka nzambe na nzela na ngai obetango kara donc na regretaka te pona lobake naza musala nzambe na bolenge boye mais na sepelaka po nzamba tambolaka nanga amen à chaque temps ambiska de gokuta melanga mais ayebi koma ko sala enfin que na regretter mingi te na bolenge nanga na opesa ngo pa na ye voilà on attend op ezana ba moment moko poko le cas au sala nde ba ninga musuba au sala mais yo au sala ngote vraiment ta la responsabilité nzamba pesi c'est ça lelo soki na yoki si kombo ya nzambe soni bato e bayaka wana bazondima nzambe bakozala ndenge nini et puis nzambe bazomengana ba vitesse moko boye o parfois bato mosusu basali ba 15 ans ba 20 ans nanu bakozwa ngo te donc regret nanga mingi ezalaka kaka eza que oyo bato bakanisela kanga moni ya moko fando bi il fallait pas dans un engagement pasteur imaginez papa kufi na Facebook comme yo so to mo tondi yo ko mama Nzambe o komi soki mutu azobela komi préoccupé donc okokufela te nzambe songa yoka loko salema mama na ngai tolandisa bato mibale na octobre papa kuta kufi na septembre papa kufi papa kuta kufi le 5 octobre papa kufi le 23 septembre siko yoka bapel c'est ton prophète yo to mon soki nazalaki nanga prophète te donc mutu anga tiaka kate donc ozomona ke pasi kaka yango wana et surtout mingi na lobaka eloko moko na tan lelo soki mutu osala makambo yo mutu muzana difficulté osala ngo akanisela mabe c'est ça omoni osala émission na yo parfois osana ba réalité ba place okuta makana ngo mais bato bamona ngo bamona kana TV siko bamona nini osala ngo na face ngape nazana ngai na oyanga iti voilà ngape nazana oyanga nini yaza akuta kana passer biso ko na bango te ka neni ndeti okuta na prophète kwa nzambe mutu musana kusala lukala mona ngabe mais ezana ngo facile omoni ngape sina zo yanga tiba sakanga mana ba grand na papa walu mutinga utakongo ba ka ba luka iba tambola na iba général soni na la grande sœur balobi ngape ka yebe seka kenaka ba sokola donc ya ba réalité ça ba réalité za makasi na musala oyo mais nzamba zo continuer ko fortifier biso pesa biso makasi butumo to lemba te to zo continuer toujours gloire au Seigneur butumo to lemba te to zo continuer toujours jusqu'au bout je vais te suivre to saka na Yesu donc ndeti ngana lobaka tata so ina tiki ata na espace à 2 semaines na ebite satande ina osala ngapa kana ngana carré na ye donc to saka na nzambo yo merci beaucoup to sala ba avantage to saka pe na ba désavantage en fait quand nzambe uti ko tete ba désavantage na oui eza réel ezala rapendi arrivaka bongo ezali siko ba avantage nini oyo sozui depuis okangami na Yesu po disciple moko tunaka Jésus Christ abi Seigneur tutiki nyonso ya biso tutiki bana tutiki misala to bande ko sala kuna binga na zaki pécheur na tiki ngana zako teka biloko na tiki ngana zako mofuti mpako na tiki so to landi yo to zwani Jésus Christ ebisi bango na wana promesse nko la pesi abi na siècle à venir beaucoup hériter le royaume des cieux mais na siècle présent beaucoup uswa au centuple c'est que tozo méritant ngeza ba droit na biso ba avantage nini sozui banda o landi tato. Gloire à Dieu, merci mingi.
et vraiment na kosala nzambe na conseiller même bandeko ba osala nzambe surtout biso ba jeune to sala nzambe na bosolo amen surtout na sincérité nzambe afutaka na zui ba avantage oui. Premièrement, premier avantage nangai nzamba pesanga mwasi kitoko. Gloire au Seigneur. Nzamba pesanga mwasi moka kitoko Noémie Lucia Malinda. Merci maman Noémie. Na pesa comme stade mayor. Oh là là. Donc ça cadeau nzamba pesanga na ministère. Voilà. Premier avantage, deuxième avantage c'est belé nzamba salinga ngolu ya kokuta na pena ba personnalité ya mboka oyo mwa ko citer ba kombo ezate. Vraiment nazwaka ba assez moko ya kokota ba place autant mususu ba papa nangana no bakota ngote même mon père spirituel eza ba place nga na komi na koti nina na komi ngote ayebi na na komi ngote yango tepe saling ekusala ke na koma likone jamais c'est ça à chaque pas na sala kana vie na sala ke lokote sana consulter ça na consulter donc nakutana ba grand personnalité ya mboka oyo nzamba salinga ngolu lelo yo na ba avantage ya kosala nzambe ba papa ya mboka bayebinga Alain papa na biso papa Deka papa Miezi papa Ntingi papa Mawete papa Kule papa Paolo papa Teozeka dernièrement tozaki na apôtre VBS avant que Portugal a présenté nga bien au prophète kwa nzambe na Facebook non à travers au sala nzambe et celle qui va papa Teozeka bayebanga donc au sali moni voit que otambola mais mutu na papa ngina ma ou na shekina vraiment donc ça ba opportunité to ba avantage nzamba pesinga alors eza nakolo beze belé makasi ebelé na ngolo nzambe na avantage ya koleka lisusu ba brebi ba mpate ozo petre onkolo apesi c'est tout ça na mkata musala ngoka ba avantage peza liboto nzamba pesinga na nzambe liboto ngo et permettre nga na kende ba mboka ba Portugal Belgique France Espagne eza nakata musala nzambe na zongo libande ya musala nzambe na sala voyage on a bisa tango kwanza te muta salinga ba démarche à logenga OK Paris mais ozo mwande bazo yamba yo nzambe to nini donc eza ba avantage na zo musala nzambe lo soki na yebi Europe eza pona nzambe amen pona kosala nzambe eza moka ba avantage oyo et puis ça melinga na ke Paris ezaka na ke kotambola na ke Paris na TI na ke na Belgique na église ya papa Wolo Mutsenga na Peniel na pesi papa bota na ngai Peniel nyoso na Belgique papa Laurent yemte yamba na Belgique église Peniel na Belgique na TI kuna et donc avantage à vraiment mingi na musala vraiment kolo yesu na biso akumama Jésus Christ gagne toujours wana nazomona mon président ya papa ba Saoula bolamu eleke belé papa na Belgique papa na Gadi en direct d'Europe pe na molongani na ye Evembo Peti la fille de mon père Boeni Chiku Eniati Omer Matona. Vraiment merci beaucoup prophète kwa Nzambe na aria oza na moni l'église ezebele oui nous avons l'église ebele bon moi autant mingi zate mais tout ça vraiment moi l'église ebele relation na yo na ba pasteur nyonso bazoka ba église ya area oyo to relation na ba pasteur oyo ebele nyonso bazana kati ya mboka na biso ya Angola Luanda précisément bozana relation nini bo traiter na relation na comment vraiment prophète kwa Nzambi aza mwana moko batata balingi mingi na profiter ko saluer docteur Noé Francisco yende président mabelo nazali mwana tata na ngai Boeni Chiku tangu na yeko banda église awa na lukai sagesse oyo mon père spirituel le révérend père de Pesanga na zu offrande na kepa na ye ali papa et musala moko bandi quelque part wana biso to bandi yango yoka liloba pa ya docteur Noé alobi nzambo apesanga sapo apesa yo pe très bien donc yango wana secret na nga pe na sapu très bien donc alobi ndenge balonga nga te na sapu ndenge pe bakolonga yo te donc ezaki nango eloko mwa gravité même symbole wana ebimisi papa maloba donc na se sentaka très à l'aise très sécurité bakobenga ye église ya prophète Konza ataza pa koko c'est ya po yebi ke wana mwana et dans toutes les conférences na ngana saka azalaka donc soki na yebi si papa conférence zali azalaka na biso donc
même na bandeko baza nzinga tout ça bien malgré qu'au fond vraiment oui par rapport à ma plan du temps pour ma responsabilité toyebani ayebi que on a passé on a passé prophète Kwanzam on a toyebani Vincent Caleb toyebani biso na biso sapo wa toyebani tout ça vraiment très bien même libanda ya sapo tout ça vraiment bien na ba pasteur presque tout. OK, merci beaucoup. Ça très bien. Mais constamment on a ça là na kati ya milieu ba sala nzambe nyonso. Oyo ngape na fréquentara mingi na mona comme si bozara penza na unité te. Moi bo moko ezara te eloko nini prouva ke bozana unité te. Omona wana kuna te conférence le 20 novembre. Kuna pe sous sa te le 20 novembre na même heure. Oga kuna pe sous le 20 novembre na même heure. Siko batongo nyonso conférence ba sala nzambe. Omona ke koto asali mpiaka moi 20 personnes. Koto so seulement 20 personnes. Pona nini te bo yoka naka avant moninga pe sa date ya activité na a contacter baninga. Na zui vision moko na sala activité mais date nanga nazo proposer zala na date mais peut-être moninga pe sous sa kanga da date wana bo se communiquer moi bolingo wana te ngali ko ngena tsa bo essayer que to soutenir yona nous tant yayo que si la côté opé pourquoi bo sala bon côté. OK, voilà la raison pour laquelle la plateforme est dans différents sites. Oui. La plateforme est sur biso par rapport à ba programme na biso autoroza nango. Omoni lelo yo presque mutu to tiena mutu na yeke mabeza mingi kota basala nzambe. Ba poison, kobomana, koinana. Dernièrement na Congo to sango moko bateli pasteur poison na Saint-Saint. Oh là là. Kana degré na nzomona. Alors on remarque bani basala ngo. Ce sont des serviteurs de Dieu. Alors ya koloba ya ba programme wa salibo ya salibo. Ba guerre sali. Oui. On remarque vraiment que non, ba guerre de l'esprit. On a relevé na soulever le komoko wa parmi batubaye na idéologie ba culte tongo c'est tout na sapo naza oui nazali on remarqué ça qui rarement na batu tongo bazo église on a mamba Congo RDC oui donc même ici na bandeko ba esima na nga na 20 kuna na pa na biso donc ngane naza mufulinzi na bango tu bazo basala ba culte tongo ko ba monya ngwe pa na ngai ezape que tant on a yaki on a remarqué ya na badwana ça ba culte ba pourquoi mais on remarqué ta ba changer ba programme on se met tongo pona nini même que tu m'as ngana lobby vendre 9h à 13h OK papa de ka mukole ali kwanzami osala nini pokanga bato vendredi ebele bati mo pena tongo donc ngamu tata sala na gouvernement ayebi ke vendredi pona biso za fête to sala ka donc na église oh là là sikoyo on remarqué que mais église ba mo semble vendre na tongo bakamaka nini nze bato na bango bakoma ko ya bazo ya ka ate biso peut changer stratégie biso to vendre na tongo donc ezama muke bongo ba biloko na mikemke zanga raté mais ba plateforme ezo sunga biso ndeti na sapo malgré na intégrer na groupe wala te mais ya na union APES, si je ne me trompe pas, APES, union ba passer à sapo. OK. Mutaroza na programme il faut communiquer na groupe wana to na plateforme wana ba koyeba comment ba kabola ba tâche na bango afin que tout na raté donc ezama muke na sens ya bongo mais ya ba guerre vraiment que non o le gabi ande kona pe moi musike zanga raté bon donc là kaka biso déjà ba 10 ans 20 ans vraiment mais biso ngai siko na tambola na orientation ya nzambe amen tambola orientation ya nzambe ndenge nzambe lingeli to tambola vraiment za kamalamu mingi ya merci beaucoup kola ko mama lobi tant to solo na téléphone tozaki na pasteur Moïse Shongo pour des roses ya sana bita mutamba kuna na abisinga mama nga bite na so na prophète Kwanzambi lobi to kozana msamo to sala abinani instrument de guerre nga bite prophète miezité prophète Kwanzambi abi oh mais maman instrument de guerre bon nazaki surpris ko ka kombona instrument de guerre ozaka pas instrument de guerre pour to bien instrument de guerre murezaka notre papa ya nation Miezi Antonio vraiment oui babenga un instrument de guerre. Wana otela tata libaya? Non, na rotie libaya te. Na saluer Père Danasa. Prophète Miezi Antonio, meu papa.
natela libaya te oyebi règle batebeli ba osala na place okende ke ba Nigérian okende ba Benin yango lelo tozomona ndeko moko topesa ba témoignage ni avant kufa awa kakenda Benin ndeko moko kufa pour nini azwa biloko libanda ya mboka na ye eloko biso tobosanaka na mboka na biso na batata batata ndako na linga bazala kaka tobi dernièrement to perdre tata moko et puis anga souci lelo papa Ntsolani vraiment tozana batata bazana nzambe siko komanga na komibenga mwana tibiosa na mona yete na yebi yete na kena Nigeria te alors na yebi ke na mboka na ngeza na père moko azana nza vibraka on a ke ko s'affilier na tata moko kuna za non ya moni baliwe précoce zo salema na ba jeune voilà la raison pour laquelle esprit na façon na memelaka makambo na tala na mona nga pas prophète Miezi aza papa moko abanga raté de nature mais on va rappeler le prophète Miezi aza libéral vraiment d'écoutani neka oje pas coller non c'est transfert ça 10 000 francs merci beaucoup donc mais bisayo na mona sikonga ba critère na ngeze papa oyo ba critère ngeze papa oyo donc na landa loko ya instrument de guerre na pena za instrument de guerre to ba ko benga nga pe instrument de guerre ba ko benga nga pe instrument de guerre donc nazwa kombwana na milatisi yango alors ya koluba baluba yo instrument de guerre ndenge ya wambi nga na yebi ezalaki po nalakisaka tata oza mpe na bato bandimaka nzambe na yo c'est ça bandimaka nzambe na yo donc nayebaka première rencontre na ngai pasteur Kadi Prince et prophète Joël Ngoma nzela bankundi ba mema ngai papa Kadi Prince nabi kozana Congo RDC na biso so zongeli biso ba beti liso na pas prophète Miezi ezana mwana moko donc ye salaka yo soko te na telefone yeba mateya na yo eza wana donc yanimaka nzambe no aza wapi aza na sapo kutu neza kuta na conférence non ya nazala surpris na yeba te simple papa deka lobi prophète Miezi yena na conférence a kwanza me mona ebeti lobi pena le roi docteur deka abi oyo salama na lute kwa nzambi Miezi yena conférence na yo donc eloko wana elekelanga alobi soki na ye eza po ondimaka nzambe na amatisanga na chair a déclaré lelo instrument de guerre na confirmé liboso ya tout le monde bazala wana ba porte de king ba prophète Bilo pasteur Emmanuel Evanse Mukoko donc bazalaka wana bango nyonso a confirmé que yo instrument de guerre et etika la bomu donc bango be bandima que non c'est un instrument de guerre et puis ce tali travail nanga donc vous comprenez vraiment que tu pas un instrument donc naza vraiment un instrument confirmé et pas papa Miezi Antonio merci beaucoup pasteur Moïse Eshongo pour des roses moni na tsaki nanga doute pa mangala kanisi ke mwana telemeli tata merci beaucoup donc on est vers la fin poto chité ezaki premier jour to lingai ka to sa découverte ya prophète Kwanzambi to pesa déjà sujet moko to yebi ke mtoko zongele poto lobela makambo wana misato ba pele ya Nzambe ba Eli na ba choix ya Nzambe po eza Nzambe tanga linga confier mutu tâche liboso abengaka même biso boko benga Josué yaka aroya soki aye il faut opona ye ba ko ye belé faut sélectionner te Josué yaka My Love yaka Christopher yaka Blessing Joyce boya tango ba ye faut pona te prophète te na moni likamuna lina sala eza na compétence ba o déjà la compétence a o atindi abengi aponi atindi kende mesiko tozomona lelo batu nyonso kaka toye des ordres de l'évangile oui poto ekoti makasi toye au monde évangile on marque ndeti lelo changer moi ba système par rapport à ndenge ezalaka donc mutu nyonso ki connaît tout pasteur pa na ye pasteur asa guerre te pasteur asa la mabete constant moko susu moi remarque oyo nga mama vérité na zaka mingi toujours sima au moins besoin na kati ya kilt soit séminaire
conférence au moins modérateur kuna conducteur azo prier to bondeli au moins ba pasteur ba vandi na sima na ba téléphone ka bo Voilà. lelo pena na uti ko yebisa ba pasteur mona tindi protocole mais na mona epezé te na tiki caméra na ke na bi papa na présence nzambe muninga na bino pe mosali azo toka kuna to bondela bino bokoti koti na ba Facebook bataki 4 ba vandi na sima. Mais gloire au Seigneur, ba papa batala ki mwana na ngate bateka ngwelongi ya Sonia na moni bayoki na tout ça na présence ensemble vraiment tout comme ça exemplaire comme si pasteur akoko prier te donc makambo concerné te sali ezapo na ete ezapo na ba fidèle azokamba. Donc c'est ça. Merci beaucoup prophète Kwanzambi na sepeli na bike à la prochaine fois to kolobela sujet wana. C'est ko question na biso mususu okoya kozala nini. Prophète Kwanzambi depuis au bandi a olobi déjà sali 5 ans l'activité nini est aussi organisée ba croisade en plein air et sociali ba activité minene awa et sociali ou yami balé pour na sangisango na ba église eza les environs soit ba église ka eza na biso a na kata mboka et si soit invitation et pas ya banani pour que ça musape na l'église. Merci beaucoup. Biso awa déjà Nangola Nzambe to réaliser des conférences. Okay. Des conférences et na sali 3 croisades. Marina to bimisi ba libanda te mais donc ils ala ka vraiment l'air craqué na ba croisade nyonso et na ba conférence pe Nangola Nzambe. Je crois que première conférence na ngai le col en azaka vraiment nan vraiment en clarté mais l'équilibre ngai ba pasteur musu ba ya wana to yebani te tout monde na te mais saint soit ça qui musala na ye et là il y a to réaliser des conférences awa et 3 éditions en croisade ba croisade moko ya minene ya ndema na libéra na TV Zimbo na le croisade wana ezalaka vraiment très bien alors na ba invitation Nzinga, oui, mais mingité. Oui, mais mingité. Souvent, na moi principe moko au solo là, ils apprennent à monter mais amitié, ils apprennent à monter c'est ça, c'est ça. Et nazalaka soki invitation yé, vraiment on fait na bonde là, tu as l'équipe ba ziraka programme nanga administrativement et ba cause programme ba sambeli pour na programme wana alors soki vraiment et naza convaincu na kinda na mati na kinda mati mais moi ba invitation yaka ba ndeko ba ko solliciter yo ça m'a pété ya na ngo le côté ya vraiment mingi na zana bango bien surtout le na biso photo parce que aux environs photo yo vraiment na noter na noter les qui bandinga na noter mais na ba sapu ici que ça nous ça c'est déjà moi. Ok, merci beaucoup déjà Kalate awa tozo chité to consommer car prophète Kwanzambi lelo pomba simato lobela sou makambo te to kota makambo susu. Prophète Kwanzambi comme étant visionnaire de l'église. Biso to yebi tan tozaki na kala ozomona ba formation pasteur souci ne kaka former. Na kati ba formation na po mona bana mususu baza former pa papa na bango bazo dégager penza papa na bango soka temi na cher obi o pena rocher makuta tambati o pena boyeni chiku o pena niati omer matona mais lelo comme si na yebite soki ezalinga na otuna pona ko mélanger te na totuna prophète Kwanzambi na 5 ans oyo et si o former ozo na équipe ozo former que lelo atanga na zate na ke place na ki en tout cas na pemi na kimia défense à makasi etikali kuna. Oui, merci maman pour na mutuna oyo. Normalement nangolu nzamba sali biso je crois plupart ba serviteurs au ngana za bango na zongo de neya. Ah oui. So azalaki na ye DJ. OK. Bandi. OK. Nzamba sali ngolu azu appel aye tout baptiser azu formation. Donc bazali nazana bana oyo vraiment otali que lobino ça va moi nazo kambaseli ya bita berger dadi moni vraiment que non mwana o ngam na pesi modération ya liboso na pesi maté ya liboso na former ye et lelo yo na tindi ba comme église
baza na bana nazo former bango naza pe na ba oyebi que la grâce prophétique c'est pas moi non façon moi nazo yela tout à fait prophète yé bazali mais na nyonso wana eza que baza na kati ya formation bana na kati ya formation pour tozana biso tozana nous lelo te lobité o to kaka bango mais lelo te lobité OK bango bazana no mais o bangaka rébellion te o lelo to ekoma bongo Utira kaka wana be muta obeto coup d'état o sabe kaka wana muta confier kitsa bokonza ovia confier trône o papa komo kende ba poto mingi ya ngape ka fona koma na place ne bangisa kote bon na yebi oyo nga na sema te na kobuka ngo te amen lokola nga na sema rébellion te na sala pe rébellion te na lobanga na bango même fois nga na sala rébellion place moko te po efandi komona kana bato nyonso bayaka ata membre moko ya église ya père spirituel na nga waza te donc awa pe na kobokola ba rebellité amen déjà esprit on a kotisaka bango moto azaka na mutu tokoloba mais na bana oyo naza na bango na ndimité po natiaka eloko na eloko na place nango po mosala nzambe eza sentiment te po tomoni ebele tomoni mpe tozomona ebele na moma oyo baza bana tokokonfie bango à 100% te mais totiaka bango na nzela oyo asali rebellion akomona conséquence na ye oyo mpe komeka kozwa likanisi wana mpona koma kokende bapoto nafuta baprix na niokwami mpe naleki na bakoma moko ya pasi leyo nzambe asali ngolu donc baza wana bayebi ke père aza papa diacre aza diacre mukambi aza mukambi donc batambolaka vraiment na ordre wana merci beaucoup siko bafidèle oyo bayaka na église awawa mpo lelo réalité tokoma komona baeglise na biso oyo ndeti bandimi yango wana ka batambolaka awuti awa ake koto awuti ake koto ese bozwaka temps ya kolandela bango ntango moto banani bayembala simbi ya liboso batelemi tomonaka tobokomaka bakombo ozwi mwa numero ya telefone bozwaka temps ya kosolola na bango kotuna ye outi wapi oye awa ndenge nini mpo la plupart omonaka asaliki rébellion kuna atie mwa motu makasi aye koto siko yo mpo kuta mosusu otunaki te oyeba te na paster wana ntango oremarke akoma pa kwa nzambe omona conflit de kote ya se yo mpo oyebaka te mais na paster wana alingako te ese bozwa mpe ntango osala basuivi wana dernièrement nauti kozwa pendant tozwa appel ya collègue moko pasteur bafoto publié na moni bana nga mibali na église omoni makambo yango tala omoni prophétie esalaki eloko te nazoswana nani fidèle oyo nazoswana nani pasteur fulani nayebi te bato bazalaki ebele te mosusu bainvitaki bango te mozalaki dimanche moko spécial bon nazalaki étonné mpona kotalaki bana oyo mpe tozokamba oluka biso ya problème c'est ça bazoluka biso ya problème balingi kotosa prophétie ya bakuku te reste na poste na yo bilaka na yo jusqu'à ce okokisama wana omoni bafidèle mpe tozoyamba bano bazoya surtout eloko wana mama makese na profite na lobango naza prophète oyo nzambe apona mpe endimami na maboko ya bato mpe baconfirme yango mais nga vraiment kolobela kozala fana prophétie te soki na bandi yango vraiment donc erataka te betaka te nazomona neti te nga nakendaka mbala moko mais nayebisa église okoki jamais kozala fana prophétie ekosila mpe soki esili okeluka place ezali yango moni nga premièrement nayebisa église il faut komettre parole ya nzambe na misala ya mibale biso komoni zeti omona baimage ete osambelaka biso a prière parole de prophétie na rappel dans 3 mois mpe na prophétie de l'église mais soki na ye donc c'est ça moni soki ofandisi église na prophétie bandimba kofanda te ezala ntango nde moko prophète prophétie bayoki so bakeluka kuna mpe bazosaka bakei bango nde bakrele te soki baprofétie soki biso bacomprendre ke toenseigner bato oyo nde parole non ke prophétie non ke miracle mais totalisa bango na parole nga naza na bato mosusu eyambaka baye bayebi ke prophète aprophétisaka makasi mais soki aye na fandisi wana nayebi koteya ye so oyo azozela zwa
azongo na muté azongo dépose ça yoki afandi aller. Donc il y a mais eza moko CGT ke goko tinga biso ya ba ranki na ba collègue ba sala nzambe ko bana wa bango na moko ayi kosala tubelo prophète wana kutu asokola kingai sozo no bana pona ça na ndeko wana monike ba moko c'est pas problème pas problématique ba ko c'est pas problème makasi donc pas problématique sozo atya côté ya bana biso ponga eza mapaso mona mundima ke loba mabe na libanda po bayeli o bayoka mundima ko kabela nga mbongo te bisika muninga na pasteur azali donc eza biloko na enseignant bango donc cette affaire nous concerne vraiment. Pour un sujet oyo na moni Saint-Esprit comme tati a tomboli suto lobelango na conseil na opesa na basala nzambe na ba église nyonso so bo yambi ba paya na bi que système wana ba église presque la majorité do sa elango banani baemba liboso o mona bango ba hotele makaka tango ba telema wana na suka kilt bo vanda na ban liboso ba kiti ya liboso tango ba rovanda ezana ndeko moko osola na bino tozwaka ba kombo bozwi ba numéro ya téléphone soit boyebi bango ke bino nyonso boyemba liboso toza na posa na bino lendi boye kokutana bosola na pasteur tango bakoyela bino wana okomotuna moko tango bazokotaka outi wapi ovandaka wapi avant oya awa osambelaka na église nini bongo kuna oza susu te bomekano mwa dialogue wana olandela ye aso olongwe pona nini po ngana yebi pona zana kati ya milie ya bantoma belo mona kangela muninga kanda muninga yeba te moko alobango déjà na émission na nga bimisi yango nazaka na pasi moko na mutema na ngai pona likambu wana bandimi na nga bakendaka pa na ya yambi bango des fois yetanga yambaka pa yebaka te baza ba fidèle no pour cause la pasteur ezaka obligé te oyeba nombre bandimi nyonso baza na église wana na des fois où église yo mozo kamba moyebi bango nyonso te eza normal. Donc c'est ça conseil ezaki yango wana to comme na so na to silisi pena ya mbalu ka question mo na ki ko lekisa ngote prophète kwa nzambi outi mbanza Congo ozwi pe temps ko travailler kuna ozalaki pe successeur ya notre papa o asila kotika biso na cher relation no ezandeni na bango et arriva pe qu'un jour obengisi moko outi mbanza Congo ya te ya papa na yo soit yo moko pe activité moko kuna ba bengisi yo okete ya kuna. Vraiment, merci beaucoup. Très bonne question. N'a profité pour saluer sur le docteur Némi Panda. De bien en Ramapasa, il passe. Azam mon quoi docteur ou azongi en plein dans la bande Congo. Et puis pasteur Fiki Makiese, bangonde ba soba ya Luanda ya Mbanza Congo. Et vraiment kolobake depuis église banda depuis na banda na bengisa prophète Angete. Na noté non que boyaka non que voter zaraté mais emploi du temps naïe na profiter pe na mission on a lancé appel na za na besoin ya prophète André Dinama na témoignage le bami awa et église pe bana ba yoga ke papa na bango za na sika uta donc eza mon père invitation na na pesier malgré moi passe moi za na mutema na yebi consécration na ngai esala bien te alingaka lopez ande pana moi honneur wana zaki na posa honneur wana ke esalaka moi bien te mais lelo na profiter pour lancer invitation au unebi ya Rolanda biso pour alanda ko makasi pour landa na lancer invitation oyo déjà nzamba sunga na se déplacer na etikuna invitation na yo ya po ya kopambola bakoko na yo déjà vraiment lipamboli mingi. Même si la VLV place na outil au boti biso awa tozali tout ça bien na ba collègue ya tika kuna ba miso ya bimbe sima na ngai pasteur Blaise pasteur Ricardo ba bimbe na sima na nga donc bangonde o ngana so kamba bango ko kamba na cadre ke na orientation quoi pour kambeza ma peut dire mais ba landinga na orientation pour bango ba dans les âmes donc c'est ça mais conseil na repé ça ezaki oko le katata na bilamba na mataba te vraiment surtout na bana o bazo ya lelo tata za tata akotika la tata amen eza conseil na pesa na ba collègue basali nzambe tata azalaki zengi azala zoba tata olza na connaissance koleka mais aza tata
yango wana toli na nga na yangi na pesa surtout na ba collègue oyo tozoya lelo na ba génération et mingi conseil ezokende na bisika na uti na bandeko oyo na uti na bango église moko na VIV oyo biso to bime pa ya révérend Pedro Tekadiomona tata za tata pona na profiter koloba d'ailleurs la prochaine occasion tant que tu lisusu vraiment na kozala tout droit même na bandeko nango to bimi na ba église moko donc ceux qui va réparer vraiment un instrument de guerre donc va préparer même nduki na bango contre nga na préparer nduki contre bango pourquoi quand on regarder bango bazonga na sama pour la tata c'est ça donc comment on a église église bateke na comme ko na tata ngai non quelques autres dans 1000 membres mais tata dans 200 membres Asa papa. Donc c'est un peu ça pour nous voir merci beaucoup tata za tata osakana na kozala mwana boyeni chiko Ronaldo osakana na kozala mwana niati Omer Matona osakana kozaleki ya docteur Noé Francisco osakana na kozala vraiment nazo profiter na saluer mon papa Félicien Ndamba na église La Croisée mwana ya Aidi na bala papa bambote no yangoyo apôtre Hippolyte Ndeka papa na ngai ya ministère oya yambanga na 2004 na mboka oya Angola apôtre Hippolyte Ndeka l'homme des cantiques nouveaux l'homme des cliniques apôtre Hippolyte Ndeka na dit que lundi déjà tokozala nayo ensemble poto vanda kande to vandi le na prophète Kwanzambi église mobimba ya Morija bisika wapi na mama Veritas waka opportunité ya komata likolo ya cher des années Morija na ngai ne tombera jamais mbote mingi na mbuta mashaka dombila wana baza ba partenaire avec Mac TV en direct de France mbuta mbila mashaka de Otemadi cheval mbote bele ba yaya na ngai mbote na nga na Ricardo le grand déclarant Ricardo papa na Ricardinho motema ya Fanny Nifa merci pour na ba œuvre nyonso bosa na Mac TV mbote na batu nyonso bosa partout dans le monde pasteur Lutonadio oyazo kamba bisika wapi Céline Maman Vérité Aouta Nabumbu Kindinga Papa Lutonadio bambote bele Berger Mafe bambote bele ancien Pembele bino nyonso vraiment kolo akoba na kosala bino bolamu monde de la fin eza epa ya prophète Kwanzambi moi dédicace esa kamalamu Kwanzambi tanga azopambola Abraham na kati ma promesse apesa ki Abraham a dit je ferai ton nom grand côté wana ne bena le côté le plus pété na ngai komba mutu pe ya munene ntango kaka ozotanga monde entier bazoyoka merci beaucoup maman Makese na pesi mbote na ngai na tous les fils de l'académie fils d'Isaacar et le monde a présent na biso le prophète Enoch Mengi et le monde a cordon na biso cordon Benzine l'homme des organisations d'activités minene pourquoi pas na profiter kopesa mbote na apôtre de King le roi de Palanca prophète Bilo GPS wana bampangi ya munu pasteur Emmanuel Lumumba d'Angola na profiter kopesa mbote na évangéliste Mukoko Fumabwala na pesi mbote na docteur Nemi Panda na Mbanza Congo pasteur Vicky Makiese na Mbanza Congo et pourquoi pas na pesi mbote na bala nyonso ya ambassade de milagre évangéliste Rama Belge Diacre Kanu prophète Jérémie pasteur Grady bana bazabana oyo bazana ngai na kacha ambassade de milagre Diacre Benjamin secrétaire Provera na pesi wa mbote belé mi afia Christina prégador Jacqueline bambote belé surtout na bo sanité mbote na nga makasi na oyo aza trop cher pour na ngai mia querida esposa Noemi Lucia Malinda Stade Mayor na pesi pe mbote na révérend Kao Salomon Deka pour na orientation kozala auto za lelo eza pona yo na mon père spirituel le révérend Pedro Tekadiomona
moko basa nzambe baza tellement ebele baza ebele so tu ndo loba awa vraiment tokolala wa ndakutuka ti tofandi ya bazomatamata susu donc apesi mbote na Joël Ngoma nzola bankundi mon père ye asimba ngai à tout moment apporte silde na pesi bino mbote nzambe ya lola azanga te kosala biso na bosani te pasteur Chris na bita pasteur Christian pardon pasteur Christian na bita na bosani te pasteur Chris na palanka wana baza bandeko yo bazakalanga tout moment nzambe ya lola asala biso bolamu bene. Merci beaucoup. Nzambe asala biso bolamu. Le bishop Johannes Diego Bede Lukau en direct de Belgique. Na bosani te pona suki sawana pene saka sans oublier mon papa pana ngana benga eka ya ndima ngaka bongo. L'évangéliste de Ningonde vraiment tozobuka kama bolongo na se pona concert ozana ngona Belgique na Londres. Merci tika nzamba batela yo ba séjour za malamu. Daniel Sosola mutu de moi Daniel Sosola yango ya matu Samuel kala mingi TVMAC TV azoya kuna akoyambama epai na yo nzambe ya lola asala biso bolamu à suivre.